Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure. Ça dépend de l'heure à laquelle vous relandez. Votre humble servante Doriane, ici en bas, autrement dit la fille intelligente, Mbote, la binoba sur Bissika Bozali. Nous toujours avant de continuer avec ce là. Vous abonnez massivement à Isa Makambo Télévision. En ligne, vous retrouvez Bisso. Vous avez information sur la source. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous devons toujours vous informer, c'est notre devoir. Il y a un wana qui vraiment besoin d'un gili. Qui quelque part na kasavu buko solola na batu ma mazo le kana mboka na biso Congo to solola ki mingi vraiment pour na bana na biso ya kelasi ya université institut supérieur bana na biso ya kelasi du côté scolaire tout ça to solola ki na bande kwana to moni ke ba marche pe salami par rapport à bango ndenge nini bavandi na bandako toza na bandeko ya 6e oyo baza koprésente toza na bauniversitaire et tout toza mpe na bana mike ya maternelle nde bavandi par rapport ya coronavirus. Entre temps les églises ezosala, entre temps bawenze ezosala esika batroupement ya bato ebele eza kosangisa basecteur nyonso eza actif sauf secteur ya enseignement yango baétudiant bafashaki tomoni iniki nesala qui marche tomoni pelista bazo prévoir bana USC tout ça par rapport nde bango bavandi toyebi que année passée bana à cause ya coronavirus retard ekotaki mpe makasi mpona bana oyo basalaki batena fep et tout barattrapaki bango kaka parce qu'on a fait des émissions na baécole et tout ça barattrapaki bana kaka mokie bana basali bateste na bango et tout. Mais tous continuer qu'à la même année. Entre temps les églises et sala, entre temps mais les écoles ça y a kokangama. Et on a tout cela na ba juste avant ça qui va bongo ba qui va minerval tout ça tout cela qui n'a bango va pesa ba point de vue na bango. Parce que c'est le président de la République akala ni Kambo. Pourquoi kaka ba école et sala pourquoi kaka ba université et sala pourquoi kaka ba cibler bango. Or, on a besoin de évoluer. On a besoin de la classe, on a besoin d'évoluer. Mais jusqu'à présent, secteur wana les acteurs. Ils appellent un bateau, ils ont une école privée, directrice, directeur, enseignant, oh, on a privé. Moi, je suis là, et le comment ils sont. Il faut que et ça bloqué. Moi, je vais continuer les activités. Voilà pourquoi, à travers cette mission, et on va toujours vous informer, c'est notre devoir de docteur qui n'a terrain, tout cela qui n'a pas parents, par rapport à Makambo Zoleka, tout cela qui peut n'a pas enseignant, c'est-à-dire ma directrice, surtout il y a une école privée, la personne qui a un point de vue na bango, et aussi des étudiants au Balobaki par rapport à la situation. Est-ce que coronavirus, des gens qui ont empêché, pourquoi le secteur Moussousou est-ce que le coronavirus est un enseignement dans l'université, le coronavirus est un école, dans l'église, dans l'université. Moi, je suis évoqué même dans l'Assemblée nationale, le président, qui 300 députés. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas de corona? Plénière réseau Salema. Corona, est-ce que le corona touché quelques secteurs et enseignement? Voilà pourquoi on est au bas qui te solo dit oui biso ba façon les kababar kutu ezo sala wana na ngaki na bosana babar ezo sala babar plein 21h ka couvre feu bar ekangami babar ezo sala bat bazo kota babar tout ça kaka secteur enseignement de coronavirus ezali bana bazo tanga te babar ezo sala bana bazo tanga te ba église ezo sala bana bazo tanga te ba wenze ezo sala ba supermarché non ma camion ezo sala sauf enseignement donc na londe na lobby to sola kina bato ebele madame Balobi, ma directrice Balobi a un secteur privé, ma étudiant Balobi, donc on va des contradictions. Donc le président s'est contredit lui-même. Comment est-ce que le secteur Moufou le secteur Moufou donc quelque part il y a contradiction. Donc mesdames et messieurs, on va toujours vous informer, c'est notre devoir. Pour que la binobo a différentes interviews et tout juste après pour clôturer l'émission en addition. Merci. Action. Oui, merci beaucoup maman pour la question. Oui, décision ya bakonzambo kanenge bazwina ministre ya enseignement pour na pas seulement ba la banda ko bazo la classe T mais l'église ezongi ba kamino ezongi normal mais quand ba la classe bazongi té en tant que parent d'abord et ça la passe parce que avant ba na bazo
vacances ou bien avant bapesa babibeke oyo bakambo ya pandémie na bacouvre-feu oyo baekole batiki biso bapression makasi mpo moko nanga aza ya privé batiki biso bapression makasi mpo ofuta minerval boye na batiki biso vraiment pression tolukai bambongo tofuti minerval après soki 2 semaines kaka boye mbala moko mpe couvre-feu bana bake kofete après classe eza lisusu te vraiment ça fait mal ata que parent mbongo wana minerval eke kaka boye toki soki anango ezala année blanche nayebi te parce que la fois passée bana batanga nano bien te 2021 oyo bakoti yango mosusu baotanga lisusu bien te vraiment ça fait mal en tant que parent na onga nazomona éducation ya bana na biso malembe ezokende na kokita malembe d'abord soki nano makambo gratuité d'enseignement baekole mosusu catholique ti lelo bana baotangisa bango bien te baprivé mpe ndenge moko pandémie oyo eye bacouvre-feu tout consort enseignement ezokita kaka mpo esika baokatela bana ndenge esika baobandela bango te donc so bakati wana baobandela wana ti babandeli susu basia mosusu bana baza koka koankese me bazomaîtrise makambo bazotanga te mais mpona eza mpe bien quelque part mpona koprotege bana biso mpo coronavirus ezongi makasi ezongi vraiment makasi mais ifale bazwa mwa mesure moko boye mpona kosunga biso baparent bana mpe bamoko tozopesa kende pamba te bana bazala mpe na matia mpo bana baza koankese kaka makambo kaka esika baokatela bango ndenge esika baobandela bango te vraiment gouvernement etala likambo oyo etala vraiment likambo parce que bamoko na biso ekela ngo kofele apparemment ekela ngo kofele mais bana batangeli yango te vraiment ça fait mal merci bakoluka mpe bazwa mwa mesure moko mpona kosunga bana batanga si bakabola ata bana ndambu mpona koevite kaka coronavirus oyo ekosala bien parce que moko na biso ekele yango ofele bongo apasi vraiment ça fait mal. Merci beaucoup, merci. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga mama Priscille Nzundu. Tala caméra. Toni toyeba point de vue na yo par rapport à makambo eza na mboka. Toyo ozwa yo na hâte mais toyebi koza directrice. Tomoni ba secteur nyonso ezosala. Tomoni toke kota babar ezosala ba église. Bana toke pe na assemblée nationale tomoni ba plénière ezosala mais côté ya école bana bazotanga te. Donc par rapport à coronavirus, étant que encadreur, étant que directrice, dilobano ezanini par rapport à bato bazako kambamboka. Bon en fait kota là ndenge makambo yango ezolekela je trouve que quand même il y a une injustice oyo ezali kosalama na côté wana parce que bisika nyonso outi kotanga wana baeglise ezofonctionne babar ezosala bisika nyonso wana mpo maladie ezala propage eza mpe très facile par rapport peut-être ya baekole oyo bato baza baresponsable bana bazali kutu bien encadré na baekole mais kotala boye ezali pasi parce que bana oyo déjà 7 mois bazalaki na ndako ntango tozongi 2 mois à peine bana ngo mingi ya ba matière oyo bazwaki ezalaki su na mitu te ekokende kaka boye vraiment toyebi te jeunesse na biso soki ekosuka wapi c'est vrai que maladie ezali efrappe monde entier mais au moins avec bamesure oyo ya distanciation bamesure de barrière oyo na baekole au moins ezalaki bien respecté mais komona ke mbala moko kokata secteur ya enseignement ekatani ebana wana sikoyo baza partout tozomona bango na baterrain bazobeta bale baza na basalle de jeu nyonso wana éducation na bango instruction oyo bazozwa ezodiminue et toyebi te jeunesse na biso lobi soki vraiment tokozala na bacadre moko oyo esengeli mpo na société na biso. Mama mpona bino ozosala na secteur privé mpona paiement boza na badifficulté na cadre wana? Vraiment eza difficulté makasi mpona biso d'abord privé efonctionnaka na bafrais ya baparent donc baparent bazoya kofuta minerval yango ezopermettre mpe de l'autre côté bafuta baenseignant et neti biso particulièrement na Kisasa awa parents nyonso ntango omona kaka keno bazofuta malade ezali bavandisi na ndako donc eloko ezali te biso na secteur privé tozali censé ya kovivre boye na ndako sans être payé tozosouffrir vraiment 7 mois tovandaki na ndako tofutama te et maintenant tosali 2 mois après 2 mois bovanda lisusu na ndako etoyebi te. Secteur public eza na problème te parce que bango c'est l'état qui s'occuper na bango mais biso na secteur privé vraiment nous souffrons
Donc na côté wana soki l'état koyi kotalela biso likambo wana ntango azozwa bamesure wana ayebaka mpe ke fonctionnement eza kaka na secteur public te, secteur privé mpe esalaka. Il y a beaucoup des écoles privées oyo prise en charge ezalaka kaka mpo bapromoteur soki baparent eza disons epe baparent bafuti en retour promoteur afuti mpe baenseignant et soki ezofonctionne te, c'est-à-dire que tous ces responsables là où il y a enseignants dans l'école privée doivent souffrir, rester à la maison sans être payés. Donc il faut ça la passe entre temps comme il y a problème, il y a loyer, comme il y a problème, il y a dette parce qu'on n'a rien. Donc il faut ça la vraiment passe. Et par rapport à Makambango, gouvernement lobby que classe école à tel jour, et ça a besoin de bobo et puis suite. Donc jusque là, tous en information morotée par rapport à rentrée effective. D'accord. Fidèles internautes, pour qui va différentes interviews, bande de lobby. Qui ont tapé si pour le finir, dans le lobby, dans la salle aussi comme on a été dans le gîte, tout cela qui n'a pas battu. N'a qu'à savoir louper de solo lit, donc tout solo lit un peu partout, quand on n'a pas vu à batou par rapport à bande de condé, ma vaille surtout dans le secteur et enseignement, tandis que le secteur ma cambozo salima. Merci beaucoup à Papa André Ngambou, le patron de la chaîne. Babi système quand il y a téléphone pour la rapidité. Merci à Zonder, le cordon. Merci à Richard Zabizabi, le caméraman. Merci à Sarah, ma concert Sarah. Merci à vous, fidèles internautes. Merci à Dora Doria, la caméra Dora Yanfou, Bidi Dora Yanfou, Merveille Matondo, meilleur V, tout ça, à moi de janvier, ma meilleure V, la Dino Banson, maman Karine Lek, et depuis France. Amina Tadan de Mouchumba, grand choc propre, gros bisous nayo, papa de Mouchumba, bon retour au pays, Nabino côté pour la France, papa Gilles Onozim, gros bisous nayo depuis France. Papa André Ngambou, le patron de la chaîne, vient dans l'amour, papa bienvenue hier, donc nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mes condoléances, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.